nakati na yango komona bato baspécialise ke ezali na losambo moko oyo ezali na ebandeli ya Rajab butu ya liboso ezali na losambo moko oyo bato babengi yango Salatu Raghaib de losambo basambelaka na première nuit ya sanza ya Rajab na losambo ya koveye 27e nuit ya sanza ya Rajab. Okoyoka bato bazali koloba ete bazo prétendre ke ezali butu oyo ya voyage prophète asalaki na butu ya voyage oyo nzambe asalisaki moumbu na ye voyage ya kolongola ye na Baitul Haram Makkatul Mukarrama ti na Baitul Muqaddas oyo ezwami na Jerusalem. Nde balobi ke 27e nuit nde yango bazali kosala veille oyo nyonso ezali na origine te na kati ya enseignement ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Esi wa alekte biso epai na ba ahlul ilm banga nzambe mpe bakomele biso yango mbala ebele ba éclaircir epai na bato po ete bayeba ke ya solo losambo oyo ya jour wana ya liboso to nuit wana ya liboso ya sanza ya Rajab ezali innovation. Ndenge moko koveille 27e nuit ya Rajab ezali innovation. Naam, ezali te jour oyo ndenge balobaka nuit oyo prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaki voyage ya butu. Naam, pamba te voyage wana tana yango prophète a expliqué yango te soki ezalaki na mwanini banganga nzambe awa bazali ya kokabwana ba kesei na yango. Donc ni koloba tokoki kofixe te ke ezali 27e nuit ya Rajab pamba te ezali fixe te na enseignement ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam, ndenge moko soki ezalaki fixe ingaki mpe kozala permis te bato ba veille na nuit wana pamba te prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atikali te kosala yango, atikali te koveyaka soki tokomi 27e nuit to soki tokomi na butu oyo asalaki voyage ya butu atikali te koveille mpo na yango. Ndenge moko ba khulafa na ye to Abubakar asali yango te, Umar asali te, Usman asali te, Ali asali te, nzambe asepela na bango nyonso. Ndenge moko basahaba nyonso batikali te kosala yango. Naam, oyo ezali malamu esengeli na biso to landa prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndenge moko ba yekol na ye nde ezali malamu mingi. Na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asili ko epai na biso alobi man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun rawahu fi sahihain. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه مسلم في الصحيح. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير